donc ndaka pa ba mise profane wana oke kutana mondimi na okuna eza problème oye biseni problème te ya shwana oh abonga na ke so tunyo prophète na tunyo batunyo so bakenda ba boîte de nuit na ezaka ba limite yo kanzi bato mona na ba concert a fale eza bandimi na biso te bandimi ya mutombo bandimi ba delilesi bandimi ya kutino donc to contrôler ka batu te tozote ya batu mais muto libre ya choisir o ya linga choisir yo kanzi bato to mona bango dans concert hôtel il m'a dit ah c'est Sophie au monde mais ko saleni mondimi ba suspendre ka yete na moni ngala mona taba Peniel na prophète de Lilesi na boîte ça un musicien pardon danseuse ya Kofi Akala ezaki que non bandako stambola na prophète de Lilesi lelo comme yo so mona ngana yo amutu nanga ya tongo oui na amutu na tongo oui so mona ngana na lobaki te bon yo moko yebi bato ko la ba o yana yo tangi wana wa bato nanga te ya après soki pa ya prophète Songolo yoga ya que na ne prière pas prophète Songolo na lingi makamona ba prophète mikolo te mais nga eloko na yebi ke penela mwana nga na lela effort et pas lela papa n'effort nga na camarade ya tata na ye siko mwana za na maboko na nga mwana na yo okovani na boîte lini te na kenda boîte te nga banda na bongola mutema na kenda boîte te et puis na comment je peux dire na kenda festival moko ya camarade nanga Serge Kayembe ami d'enfance à Salé festival ba Yusunduru bayaki banani mais na kenda na cadre festival la yo kaka fali a Bwakinga amoninga na kita Bwakinga donc na kenda ka wana festival mais na olinga na travailler siko eske na kokota na kenda pe ko yoka musique ngwa live ou bien na travailler ngona na penye na bande pas fali na bande pas fali apena na ke te na kenda concert na été rep na été voilà te na kenda rep net na kenda mbala moko o malite akana aloba lokutana na kenda ko encourager ye pour abeta bien na lani na loko na concert abeta ka liboso wana na wa babisa bati yo tika biloko no wana yo pe uza soko ke obeta biloko ne pa ya balesa do tika alesa mutu na ngai avanda zela ya kenai mais lelo yo bi ke penye les hommes mwana na yo aza célibataire célibataire non azaki femme légitime ya frère Kalamba pardon femme légitime c'est quoi ya frère Kalamba na bakabona teke mwana yo ko pese conseil te na pesa mai conseil na pesa payer pe conseil wana ta makambo na bango monta bazalaki yo mona kinga mais na yebani na bango depuis aza mukie o penye aza mukie oui mais sikoyo na kota te parce que na yebi ke wana eza ba mourir abali na 18 ans ba sali temps na bango bakabwani officiellement bazongisi ba dot na minute nga na paraître na sens mabete tokena boîte te tokena pas restaurant mo liboke eza na nani na GB nde tokena na eza libana boye pe moi kiti mon na kati ya kana libala mama na liboke a somo na lia maboke mais oyo wana ya suka na Peniel na manager na tambo na yete mikolo biso mbale mwana ete ya otika mwana fona za tu na encadrement mwana po ba déranger ete te na kosele nini mwana na bien bongo wa mwana malamu penela mobulu te penela yibika mobali wa balaka yewana esili eta libala kabani pe atikali na ye na ndenge wana aluka libala nani te akangi photo na sous-vêtement te aza mannequin asali ba gaine na ye na ba soutien gorge na ye asali ligne na ye ya bilamba alors au lieu futa ba tout cher ye moko sikoyo asali po mama mannequin po na futa eza cher alors ye moi misali mannequin ampe na nzoto bien et c'est moi na mabe alokola yo boye mais ye aza wana mona malamu na tandu théâtre donc yo pendo mona ki mo mais ba moni photo ndenge yo moninga pe na moni le photo on va bomba yango yo dango te nga zala ngote papa akotala nzoto mwana mwana za mutakala te mwana lati gain mwana lati soutien nzoto eza okanga mwana mimonicité OK merci ngana kenda ba défilé de mode na kenda net na za président jury ya Miss francophone vendredi oyo ngande munazali président jury donc na okenda
Nango aussi solo baloba. Kasi bato bazo mirimire. Et puis ceux na kosi ne na omona ba journaliste ba bandi. Ceux na kosi lokuta na bino to yanga moko. Potikanga na lokuta na nga mais na lobi vrai. Na kosa ate. Dabato ba loba na ba conscience na bango to ça. Bo vanda ka nyena sina lobi likambato ayoki salaka recherche luka pays nini azali mwana na so kanga photo kangi photo. Le photocopie. Oh. Misama e combattre. Et c'est nga passe bato lobo misama botaka mwa moko abotaka te. Eh. Patrice a pété wana que no botate pourquoi aboti mwana e. Bana monde entier quand des arcades tu vino chaîne na vino ya sika Congo Top TV eh on s'abonne de mon radar pas abonner te barata veut dire boya vino rapien ça ba film ba gag d'émission wow n'a raté une nouvelle chaîne une nouvelle vision un nouveau départ avec Congo Top TV 2 abonnez-vous massivement vous ne serez pas déçus. Fidèle chez internaute, na pesi bambo te bisika subizo bimno wa obalingaka. La femme qui change la figure du monde, Dorcas Ngoma Mokonza Basolo, balobi sokinkoi à côté Zamba Banyama Mikemke, il faut bakima toujours. Na chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, chaîne Oyo SOP la cabino ba information ya solo. Balobi soki osabona, na chaîne Nabiso Okozala Décité, na pesi merci, na Trésor Mwanza. Hein? L'homme de deux couleurs depuis Afrique du Sud. Pourquoi pas n'appeler ça un grand merci sous Yemoko na Mosengo on appelle ça merci na yo na allégresse ikele mama na perla na yabisi na kiake sidi balobi binonde mutu bolat sakanga boma repesa ngai lolendo ya Western Union na ko singa na oyo azana derrière caméra zanga invité nanga ya mokolo mwalelo. Bonjour prophète. Bonjour. Prophète, bonne santé. Vraiment, bonne arche de Noé. Ah, c'est Kitoko. Arche de Noé, et bien. Kitoko, na bouki yango na bandi otonga. Otonga na matete wana. Bon, na otonga pe na limité, na otonga pe na matete, na otonga pe na munga fula. Si on a trois arches wana, disons, mère et Zarawak. Mère et Zarawak limité, poto bunda bien na limité. Ngana muta limité. Ok, prophète, tu as marché dans le baptême et belé, tu as ça nango, tout le monde qui nzondo, et bien nzondo et ça là qui vraiment. Nzondo et biki ça qui vraiment même ba guérison, ba voyager, ba malade ba biki. Si ko yo toza na kebazi. 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 Na spirituel. Et botini. Na spirituel et boti makambe belé parce que tu vas comprendre Denis c'est na face mi balé. Vraiment, na face face ok, Denis peut tout faire, peut tout analyser, peut tout faire. Vraiment. Et na eronga na nzondo ezaka prophétie, délivrance, parole, prophétie, délivrance. Mais si ko na zana prophétie, na délivrance et puis na komi na ba alignement mutu comment analyser politique. Na komi ko analyser ba signe de temps na komi na makamusu so na sala na période wana te na komi mutu siko ya ko éclaircir opinion nationale internationale oyo bazana kati ya losambo te il peut se retrouver et pas nanga na kati sa thème ya Kebazi na thème Kimaze il y a la partie sacerdoce il y a la partie royauté donc on a mélangé des. OK merci dans les lots na ko lobele kama politique kala wana na lobate ka prophétie. Mais ce qu'on a quoi analyser, n'a pas ces écrans prophétiques. Disons tout le bas englobé en oignon. Oui, englobé en oignon, mais ce qu'on dimension que nous avons commis assez, ce qu'on a commis écran prophétique. Écran prophétique est là qui a commis un niveau moqué. Donc niveau qui est écran prophétique. Hein? Oui, que banze c'est grandeur. C'est-à-dire Zanatanga, Natanga. Oui, problème T. Bon bah critiquer un trop hein. La Bible était. En fait, dans Genèse 12, dans le verset 1, Natia na kisakata, mais eza elomo. Donc eza kisakata. Oui. Voilà. Natia on a langue nangai pour na valoriser langue nangai. OK. Ne baluba ba yembaka, na banze mo chiluba, ata to yoka ati, mais to ndima. Toi adoraka. Toi adoraka Nzambe. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand parti wana. Kebanché. Grand na langue nanga na kisakata veut dire munene. Munene voilà. Alors,
vision nanga ya kebanje ezali na komisa bato tolonga na petitesse tokende na grandeur tolonga na biloko mike tokoma na tomona plus grand que ça tokoma fort tokoma na bisiko tozalaki te tomata na pousser na vision na pousser bato balonga na médiocrité po bakende na kati ya biloko bien tolonga na pauvreté tokende na richesse tolonga na sécheresse tokende na kati ya bénédiction tolonga na célibat tokende na ba mariage tolonga na kolela to banda kosekisa. Donc voilà Kebanje. Alors Kebanje a dans deux parties. Na 1 Pierre 2 chapitre 2 verset 6 tinase au moment que to comme na sacerdoce royal, c'est-à-dire partie à Bonzambe na partie royauté où ils ont permettre ngana na la tamanto ya plusieurs colères tantôt lelo naza na ba musicien tantôt lelo naza ko expliquer que qui arche de Noé nanga siko naza ko exprimer. OK, yango ne comment ko sala ka non OK ndara pas ba ministère profane. Bango pe ba na besoin nga bena zo keneve bango to mona ko ba fali Robino ba Kofi ba te belé ndo kenda kuna ndo kenda kuna oportaka implesi na mema bango conseil na mema bango parole na mema bango délivrance na mema bango esengo parce que ba te belé ba mona bango ba sumuki mais moi je m'approche vers eux pour leur dire que vous êtes des artistes, vous avez droit à la vie, vous avez droit que Dieu aussi vous regarde, mais à une condition qui cité magité opium te, drogue te, kinduma te, oza Kofi batela mamalia, oza nani Fali batela mama nana ketchup, ozali nani Ferré batela mamundele. Donc na kende pas bango nyonso ne ba célibataire bomi batela po un jour boluka pe ba fiancé à bien à l'église et puis partout. Banda au kende pas ministère profane. Ba amini yo gagner na longoli 50 qui sina 10 personnes ba longo na science occulte. Na ke pas ba grand maître na bango po ba bima na bango so ba kufi ba zongi sa l'église. Donc ndara pas ba ministère profane wana. Oke kutana mondimi na okuna. Eza problème. Oye biseni. Problème te. Ya shwana. Oh, abonga na ke ça tunyo prophète na tunyo batunyo so bakenda ba boîte de nuit na zaka ba limite yo kanzi bato mona na ba concert afale za bandimi na bizote bandimi ya mutombo bandimi ba delilesi bandimi ya kutino bande donc to contrôler ka batu te tozote ya batu mais muto libre ya choisir o ya linga choisir yo kanzi bato to mona bango ta concert hotel imagine ah c'est Sophie au monde mais ko saleni mondimi ba suspendaka yete na moni ngala mona ta ba 10 boy na ba concert na mona bango ba eza dit même dimanche Nathalie boy na moni penel la kata concert afali oh la tele mondimi nanga akomi sikula bwazane mondimi nanga te même nanga akomi kunande mais tika na soulever le numéro mo pour na penel ah botika mwana te pas prophète dernièrement toto ko mona ke ezaki prophète de Lesi na Sandrali na ba beauté parce que lelo ekomi penel na prophète de Lesi na boîte Sandrali beauté musicien pardon danseuse ya Kofi Akala ezaki ke non ba bandako stambola na prophète de Lesi mais lelo ekomi yo so mona ngana yo amutu nanga ya tongo oui na mutu na tongo oui so mona ngana na lo bagité bon yo moko yebi donc ko la ba o ya na yo tangi wana wa batu nanga te ya après asoki pa ya prophète Songolo yoga ya ke na ne prière pas prophète Songolo na lingi makamona ba prophète Songolo te mais ngai lo na yebi ke penela mwana nga na lela effort et pas lela papa effort nga na za camarade ya tata na ye siko mwana za na maboko nanga mwana na yo okovani na boîte bini te na kenda boîte te nga banda na bongola mutema na kenda boîte te et puis na comment je peux dire na kenda festival moko ya camarade nanga Serge Kayembe ami d'enfance à sala festival ba yusunduru ba yaki banani mais na kenda na cadre festival la yo kaka fali abwaki ngai amoninga na kita abwaki nga donc na kenda ka wana festival mais na olinga na travailler siko est-ce que na kokota na kenda pe ko yoka musique ngwa live ou bien na travailler ngona na penye na bande pas fali na bande pas fali après na ke na kenda concert na été rep na été voilà te na kenda rep net na kenda mbala moko o malité akana aloba lokutana na kenda ko encourager ye pour abeta bien na nani na loko na concert abeta ka liboso wana na wa babiso ko bati yo tika biloko no wana yo pe uza soko ke
au bêta bilo, on n'est pas aller ça, d'autres tika, allez ça, c'est là, nani, meuble on est à comment? Immeuble wa boss ngabiso bande. Na boulevard wa na concert mo bêta ya ngo baba santo bato bazar. Na lobi o na rotana. Na rotana. Yo kendaki. Te na kendai na kotala ye na rep. Ayaminga très bien to sololi et puis na benire ya kenai. Mais lelo yo bi ke peigner les hommes mwana na yo. Aza célibataire. Ah célibataire non. Aza qui femme légitime ya frère Kalamba. Pardon. Femme légitime. C'est quoi? Il y a frère Mike. C'est pas bakabwana, tu sais que moi na ko pese conseil te. Na pesa Mike conseil, na pesa payer pe conseil. Wana ta makamna bango. Mo ta bazala yo mona inga, mais na yeba na bango depuis aza muki. O peigner aza muki. Oui, mais sikoyo na kotate parce que na yebi ke wana eza ba mourir. Abali na 18 ans, ba salita na bango, ba kabwani officiellement bazongisi ba dot na minute nga na paraître na sens mabete. Tu connais boîte té, tu connais pas restaurant mo liboke eza na GB. Nde to kenana eza libana boye pe moi kiti mon na kati ya kana libala. Maman na liboke a somo. Na lia maboke mais oyo wana ya suka. Na peniel. Na peniel, na manager. Na ta mwana yete, mikolo biso mbale. Moi été ya otika mwana. Fona za tu na encadrement mwana pour pas déranger été. Te na kosele nini mwana na bien bongo. Wa mwana malamu. Penela mobulu te, penela yibika mobali wa balaka wana. Esili eto libale kaboni pe atikali na ye na ndenge wana. Aluka libala. Nani? Te akangi photo na sous-vêtement te aza mannequin. Asali ba gen na ye na ba soutien gorge na ye asali ligne na ye ya bilamba. Alors au lieu de foutre batou cher yemoko sikoyo asali po mama mannequin pour na foutre eza cher. Alors yemo misali mannequin ampe na nzoto bien et c'est moi na mabe alo kola yo boye mais ye azawa na mona malamu na tandu théâtre. Donc yo pendo mona ki mo mais ba moni photo ndenge yo moninga pe na moni et le photo on va bomba ki yango ba bomba ki yango yo dango te nga zala ngote papa akotala nzoto mwana mwana za mutakala te mwana lati gen mwana lati soutien nzoto eza okanga mwana mimonicité. OK merci pour nga nakenda ba défilé de mode nakendaka net naza président jury ya Miss francophone vendredi oyo ngande munazali président ya jury donc na okende komona bango ba ko défilé bongo. OK. Pas prophète. Eza ba pasteur ba komi koloba na yo ba bi ke non. Prophète de l'Esi Bonzambe et Sila. Bango de Bonzambe et Sila bango. Bonzambe et Sila comme kaka pasteur il y a ba réseaux sociaux. Jalousie. Ba mataka ba kenda na ba TV ba yoka bango te ba kenda ba réseaux sociaux ba yoka bango te. Na yoka na bango mawa. Ba zebele. Otangela biso fi ba kombo. Yo za on appelle ça importance. Yo za vivre te banga mutu. Ngaso na tangi ko. O comme important. C'est vrai. Mais yo monate. Nazika moi na ngaka na tsheye ka repa semai. Pa a komati na ba 200 000 filles. Parce que ndenga na zaboyi, ngana leader d'opinion. Na prêtre de prêtre ya mboko na ndenga lisegite. Star du moment. Star du moment. Donc et puis na coloniser ngoti na suka. Vraiment. Na ye na retard après ba Marcelo, mais na coloniser bango tout na kati ya internet. Mais ça bongo. Nani? Biloko do lokala tika mwana bato ana guerre wana te. Ya la tade ba kol ma tika e. Ala ta makasi. Tika. Marcelo aza spécialiste à biloko ba catholique ba biloko ba kimbangu biloko ya ba tubazo mikanda ba saza kombo il faut pas changer tika Marcelo abatu bon na lobe ke ba congolais sozo ke ba zonga ba mabe alia mo na bago Marcelo aza courage bon alia mo pourquoi Marcelo aza bon on a beau pas ni mutuna non, aujourd'hui il y a pas de ça va bazong. Asala mabe to asala. Asali maman na mabe. Poani. Oh. Aujourd'hui bo akena États-Unis ta job frande. Oh. Akena côté aux États-Unis.
akenda hôtel mbongo bana poto mobimba eza bato bangunda poto mobimba sur 1 million de personnes bana poto 700 000 azali bato ngunda siko bafrande wana boya yango te po basomelie bamatériel ya tv mbongo yuta na poto te bangunda te abanda kozongisa comme bango bamusika nga na otindele facture azongisanga mbongo wana ya solo mosantu ya solo azongisa mbongo ale siko mbongo wana le azongisa po batindelaki bazongisa pa na yo balobi bato ya poto tu bacharge nga nga récupérer mbongo na bango donc yo ndokomi ministre ya finance na ya bato ya poto mbongo tout Marcelo alia fo azongisa siko obengaki eke yebisaki eke azongiselo mbongo alobai nini na obenge ndeni ye fo abenga nga na vie na ye nga na leader na ye ya obenga na obenge ndeni. Merci beaucoup prophète. Ya na mwana bimi kala mingi ta biso ta ba vie loué biso siko to nager na ba vie soni to nager na ba vie mutombo to nager ba kotala bande ba leader na biso bangwana biso na nga bango agati. Merci ya mwana auto bota makala te abota mikala mingi te na kata mama nzambe prophète na ko tunelo moko oui prophète oza prophète na RDC est-ce que dans libanda mboka te na RDC ezana okotangela nga 5 prophètes oyo batambolaka na ko nzambe non libanda te na ya RDC na mboka la biso ya passe non 5 prophètes o batambolaka na crainte nzambe oyo soki ba pesio konde liloba à part konde 4 papa Kelan za prophète ah ba prophète hein konde tangi ouais nga moko te à part yo ya moi pasifona bondela obondela sundeni mais za prophète tolongoli yo to wito tangela biso 5 prophètes o ezaki so ba pesio lisakoli correct oyo ndima bango ba prophète hein oui ba prophète otangi prophète konda liloba bon ba petit bazali mais moi na témoin makasité o témoigner ma bakase pas maman na yebi makambo basala na butute na yebi makambo bazate na yebi so ba prophétiser na esprit de piton ou esprit de nzambe c'est que yepo za di nombre te des nations yewana on a stade te plein craquer des nations yewana des nations yo ça des nations mutabeta ka deba Félix bo abeti tata nye batutu bavandi calme tala beto avandi boyi akoma beta zo koma azu papier na bika okoma na obeta metengela biso tangi pour na boyi na ngai na ndimika konde esili ndimika konde 4 ans so boyi na boyi te mena na témoignage na bango te na ba petit na ngami balé mais na boyi na tangela ba te na kanda parce que net na Joël Tatou na kanda na parce que Joël Tatou sanga afuka maka asala nyoso mais Joël ça il m'a bé jour anniversaire na a kosinga abo koko ça c'est trop dur abisinga bazo ya otikela invitation ya fête loko azali na limousine na ye alinga la xavier ngai na sali fête na limousine alors na piniri le non otanga était pour na piniri pour na aibi que vieille voyazala mais a oboya na kota pourquoi siko lelo soki président de la République Félix Antoine Tshisekedi a bengio aibi soke prophète de la nation memelanga 10 prophètes o batambola na crainte nzambe oyo yebi boya bosala prière moko pour na nation on peut sabino donc somme moko bien o mema banane bon soki komi na ndenge wana il faut mbongezala voilà ozama bato banane tela otanga te na matsaba otala mama au moins émission na yo et ya makasi oyebi si président de la République obi que non des abwe na otanga te na yele bango ka bango surprise non ezala raté ayeba tangele bisoko ba bonne na soza pesa bayeba moko na tangi ya waza apenga kanda Joël Tatou na longoli ala suspendu donc tangino ka Joël Tatou na prophète Konde nyoso no tiko ndimano bango te bon moko za ngaba nani ngaba mikolo azo solo la te na otanga te nani kasi lebela biso na oli a dit misute ya solo makasi ma bo tanga eso AGK wana mena otanga te nani AGK comment AGK l'église AGK te comment là mais azo solo la sute bango na kokotsa bango ta ba mesere ozo ba pe biso 100 000 ba katikati ngai Manda. Merci beaucoup, prophète Denilesi. Et prophète Denilesi, Yo Zalarano Moulanga Pembe. Yebiso non vérité.
sœur Marie Missam paix à son âme. Ouais. Babi sœur Marie Missam azana mwana muka mobile atika na poto. Oui. À part Rite. Oui. Mais moi na wana papa nae aza serviteur de Dieu aza ana RDC. Ah pasteur. Comment on est na? J'ai beaucoup de respect. Marie Azaki Master Nangai, dans le cadre de Moussala Nzambe, tu es un master. Malgré tout le monde a mis mais Marie et moi on s'appelait beaucoup. Si j'ai un problème, tu as moi, mais Ndénigo, tout solo lit. Marie Missam m'avait dit qu'il a un enfant. Donc, voilà quoi. Aza poto. Oui. Tatanina. Nayebi tatane, mais yemoga yebani papa na endinga na zana azape mobali kitoko pe a mobali pe ayebana. Aza payan. Aza pasteur. Kombo nankas. Na otangata. Ayebisanga natangate ngabe na kotanga. Wana Marie mtebisa ki ou bien pasteur avec Marie muta o vérifier ngondé ni po Marie mo muta so na ngape na akepe na mangamu na ngebele. So nga za badut na. Eza droit na. Na posa otangela biso ko pasteur. Na otangate. Yebo ko mo banga makambo. Na banga tende ni na nzete na mututi. Na ko banga te mais par respect. Ngana sala ngote pona Emilie Marite. Voilà. Moi je fais ça parce que mon ami qui est parti. Oui, petit moi musicien légui na TV apenga kanda. Nani? Na yebi comment on était na. C'est zo boya otanga ba kombo ba kaka. Maman na yebi comment on était. Moi je connais pas les noms de beaucoup de gens. Na lobi papa ya moi na yebi mais na boy kotanga kombo. Mais les musiciens là je connais pas. Ayebi Marie oui, mais ayebi vie privée à Marite. Ata lobi azotambola na Marie. Ado atambola sœur Marie. Ezana bateau ba yebi Marie bien ba biso boye ba passer Sony ba grand passer rebellé. Au moment temps Marie akufaki. Avant kufa passer Sony azala yohan. Parmi ba confident na ye eza ba passer Sony, eza ba biso, eza mo ba passer muso parce qu'il y a zayi muto abatu. Vous comprenez? Biso to yebi secret na ye, to solo la na ye en privé. Tu vois ba passer Shadrach père spirituel na ye. Azali petit. Donc maman on a zolo ba Shadrach a contredit ngate passer Shadrach o encadrer na Marie. Vous comprenez? Pe bateau bazali tout au moins 5 7 ou 8 passer au basolo la Marie bien. Mais ngai na Marie to solo 4 soto bengan azali na sena ngawati. Soto bengani boyi mutranga ndeni na dossier mo au moins ndeni. Nana fait voyage Marie to kena ba braza ba ni tout ça donc a pire nga. Marie akobomela nga likambuti. Vraiment. Père son âme siko zalinga na obundela o. Nga na obundelo. Na so humilier Marie mais je dis la vérité. Pourquoi on doit cacher l'enfant? Pourquoi on doit cacher l'enfant? Pour ça moi na oyo ana droit affection, azana droit pe batu baye baye. Angaya na matanga me baboya ya na matanga. Oh. Oui. Mais le seul monde on va se retrouver en Kinshasa yo kumbeti papa bango. Ayebi papa na ye pour atindre mbongo. Moyo katsayebi papa na ye te papa na mbongo atindela ka ye. Wow. Oui. Papa na ye ayebi papa na ye. Ayebi ke naza mwana ya misamu na mwana passer tel. Mais ba tcheye de côté ba cacher. Pas n'habiter motif nini. Mais quand on fait, c'est vrai, il a un enfant. Il y a Moubali, les Karut. Il y a rythme ça. Oui. Bao ganga bao est-ce que ba yebi magam. Moi je suis confident na yé pas confident na ngato za solo la mam na biso en dehors de ba relation mususu ba apôtre ba Sony ba vieux Sony ba Albert ba Kenza ba nani ba Shadrach ba nini na ba passer rebellé o ba nani ba Percy Pumulu ba nani o ba za pe close na ye. Mais ngai nazaki confident na yé pas za confident na nga. Voilà. Banda to banda na ye to mona na biso mingi te mais to bengana chomboka ile ese bango bayebi te ese muduso ka boti yo koyeba moi si muso ko za nzemi pe ya 9 mois o mona ne ba muso pe ka bango bango pe na basoyi te o moi sa bwaki soyi ya bwaka iso ese bango bamonaki te ezena na poto ali akbota na ye etalibino nga problème na nga ezaki na olela master na nga na ndenge na nga. Merci beaucoup prophète. Lokola nani oyo nani Gauthier mascotte ou azaka na EPP mais na yebi maman na zolo mais akolo bango te. Et c'est moi je suis un fou, de laisser un fou dans que nous le balikam. Jamais. Moi je suis pas un fou. Hein mamutu na loba na bino. Est-ce que bon na te que ça solo? Il y a solo. C'est que j'ai fait mal un peu par tata na ye akangela kana d'accord comprendre pour na poitier lokao. Mais na ko bomba secret à boyete.
na secret monene bona kufana yango pardon mwana bato azali ngana kokanga ye motema lelo au moins mokili eboya te au moins bato bayebi ke Maria tika mwana ese Maria azekomba te et puis mobala ngo pe abala ki ete passer on a futela ke mbongo bien gazai na mwasi ne na ndako mais akende pe ko futela pe mbongo libala et loko ndezaka po azana mwasi ne na ndako mais afutela ipe Marie mbongo na ebité jour on a zaina ngate mbongo na eba ite mais ba ibisa nga na mutwala ye moke afutake passer quand même pour yebi na ote te côté dot na monate omonate na solo pe na eli kama dot te nzamba limisa mais mobile na ye ibisa nga ka futele masanga na famille na ye mobile na ye na lobi na nga famille te ba ibisa te ye mo pa ibisa nga ngote mais mutu wana za mutu munene donc akoki jamais kokosa ye moko aloba ki abalaki na mbongo siko ngana ndo wanga na mutu mobali ye moko aloba na lobi famille te na mona ite pona kondi malikambo ngana monite jamais mais likambo mwana na yebi ke mwana zali po ye moko ayebsanga jour so likambo yelinga yeba ke na mwana azabo. Merci beaucoup. Alors yo zo loba la oyebi makambo te vandanye nango si so loba kasi bato bazo mirimire et puis so na kosi ne na omona ba journaliste ba bande so na kosi lokuta na bino to yanga moko potikanga na lokuta na nga mais na lobi vrai na kosa ate da bato ba loba na ba conscience na bango to sa bo vanda ka nyena sina lobi likamba to ayoki salaka recherche luka pays nini azali mwana na so kanga photo kangi photo le photocopie oh misama e combattre et c'est nga passe bato olobo misama botaka mwa moko abotaka te Patrice a pété wana que no bota te pourquoi aboti mwana e na mobali bogar photocopie papa et là papa mutu bazwaka bilongi na bango te ba papa mu basala nini bazwaka bilongi na bango te na ndeni na lobi e bana mutu bazwaka elongi ya mama bana mutu bazwaka elongi ya papa mais mwana na on dirait azam mélange elongi ya mama ebele na tata muke ngembo ay ben positionné. Merci beaucoup prophète tontoyeba pourquoi lelo division ekoti makasi et pas ya basala nzambe mbongo na basi na ba intérêt Yesu te toka bala pola Yesu te ngana yo kana kabunda lesati la bien na mutu na ngari mo boy atina moi ba 1000 ba 2000 ba nini na vananga na bien na konde non ba petit Francis tata pas erreur invitation comme été on a silikele na longole na liste mais azali kaka donc on a petit na jeka na bato na mususu na ba mais tout va bien na yo pose appel ba rankina na ba pasteur mususu te bango ne bana rankina nga pona succès mutu a resisaka ta na internet na oresi ngana lokola mabele ya Congo ebota kata tala likolo ana omona mabele ebota tina ba mir tala wana ta mir beto ya ngwana matiti eboti donc pour vous dire que ngana za terre productive so na simbio so na coaché yo il faut réussir omona donc baza jaloux nanga parce que ngai siko na fongoli ba secret belé ba pasteur ne ba yininga voilà mbongo to liake pa kabila to na bimisa ke lokona yango moni ba pasteur ba mikolo na ba lingenga te po ba biki delile si abimisa ba secret on a bimisi secrétaire j'étais choqué de voir que les gens ont refusé Kabila oui yango na bité to lia est-ce que maman na lobi vérité papa ba fingi est-ce que les gens ne savent pas que Kabila nenga zana à cause elle a jamais aimé à Félix jamais Tiliwa. Si aujourd'hui Félix dit aujourd'hui il arrête Kabila, il va l'arrêter dans 3 minutes pas Kangé. Parce qu'il est le magistrat suprême. Mais baza un problème te. Ba pesa nimbote, ba kabani pouvoir. Yo a dit ba benga na raté. Ba réunir te. Kabila aboyi nega makambo ndo moni avant na yo na boyi na ye avant na ye. Mais il respecte net nga mutatinda nga na soutenir Félix Zana. Et ça Kabila. Ah bon? De sa propre bouche, oui. Alobi soutient le président Félix, c'est un bon monsieur, c'est un bon président. Il va faire du travail. Et alors?
mais le ba pasteur monsieur va na balia bonga balia bonga ah mama ekanga maka oyo awa kutu bazo bomba mwana misa mbongo sikoyo akino ndima mbongo ndeni bandima bayebi ki tozalaka la bango yango moni mikolo ba exclure nga so bana cop na etali bango bavanda na bimba porte mbiye bozaki misusu kuna babenga ni ko sambela na camarade babwaki prophète de la nation non mutawo ba sangate nga na maye obakisa ni Toyo lo balika mungana ke buka ngwe pa Moïse. Pour Moïse amutu na ngai. Bo ba yo sabe oza parmi ba pasteur ba prier la ki point. Bo ba sabe le lo ba longani. Ba simba ki ete ba tie maboko na mutu te. Ka kenza ka muta simba ki mapeka. Ka kenza saba. Na apôtre pe simba. Te apôtre sale lo na ya monsieur tout silani na ye na sina lobi yango déjà. Na rozongela te déjà tout silani. Côté ana to stoleki. Oye na koka oloba na lobaki. O pe bango bazongi se koki bato ba comparer ba monique de laisser faire mission l'homme de la vérité. C'est fini. Toleki. Voilà vie. Vraiment. Merci beaucoup prophète. Tout le bien lui quand ba chiffre. Ba chiffre au teko oloba ba chiffre à 17, 19, 27, na 28. C'est ça. Tomoni il y a le 17, il y a Isaki Awera. Concert Isaki annulé. Oisé quoi 27. Le 27 Oisé sur la date. Oui. Le 27 octobre. Oisé quoi 27 à solo. Octobre. Bon. Deux ezali confusion. Danger ezali. Deux. Arbre de connaissance de bien et de mal. Esaïe Jacob Baponaga moko. Deux la confusion. Par cause deux personnes ne peuvent pas régner. Est-ce que Elikamu est yo kana expliquer ezana mutu moko kamuta renyaka Esaïe Jacob baponi Jacob Ada abota bana mibale nani Kaina Abel moko bomi muninga moko ka renyaka donc chiffre bata misaka ba révélation nzambe OK chiffre pe bato asia sokilte basala so ke pa muta asia sokilte ba pesaka ba 200,000 $2,000 200 soki mutu ana kisi ana butu apesaka ba $200 apesaka ba 200,000 apesaka ba 2,000 euros apesaka do ba chiffre na bango ezaka ba 2,000 ba 4,000 ba 6,000 ba chiffre 4 2 6 6 ba chiffre pair 8 ya ba chiffre mabe ba science qui ba ça là c'est quoi chiffre bien ça chiffre impair 1 3 5 7. Il faut calculer ça la date de naissance nos personnes à expliquer. Le 7 octobre. Le 7 octobre. L'anniversaire. Voilà. Le 7 octobre, et ça chiffré, il y a bénédiction, perfection, repos. Ata au Mathieu Kiti au Resika. Vraiment. Regardez bien. Ah, vous l'avez. Vraiment, c'est ça. Chiffre 7, et ça chiffre impair. 1, 5, 3, 7. Voilà, chiffre ensemble. Si on calcule date 1930, si on multiplie en 2, et 4, et 8, et Amabé. Donc, somme, il y a un chiffre, si on tombe dans 1, 3, Ndé au moni dato babimisaka ba musique na bangwa ya les 18 1 plus les 18 1 plus 8 c'est 9 9 est un chiffre dominateur on so multiplier 9 na chiffre nyos ou additionner au kutaka 9 à dominaka so tourner ya comme 6 ça dépend en place yoza muto aza liboso au mona 6 muto na sima au mona 9 ça dit vie na yo bato abandota la yo ndenge yazo kanisela yo mais eza ndenge nzambe ya okaniselo te muto aza liboso amona 6 mutu mabe mais mutu so vana kuna na sima zo mona 9 chiffre bien donc yango mona ka bato belé a juger yo mais ayebi pourquoi o juger te voilà merci beaucoup na Anima Mpunga na Tony donc 2 plus 7 au 9 chiffre dominateur na concert on a dominer concert mais confusion mo eza liboso et ko risquer bloquer les camps. Merci beaucoup. On a tous déjà na souka ya émission na biso ya mokolo ya lelo prophète. Oui que bana nzambe lelo baza choqué par rapport ya ba comportement na ba sala nzambe. Lelo ba vidéo mingi ekomi ko circuler kaka ya ba sala nzambe. Liberté.
au moins ba passer mingi ba souffrir ba ina ba mbongo te ba ina ba problème pour lier to musone ya problème. Alors puberté ko basi lelo ba passer ba comme ba jeep ba comme ba voiture. Prophète, pardon à Katioté. Oui, oui, au soulevé point on a bien puberté. Mais la vidéo est les cas. Mon appelé une vidéo pe les cas capé. Ngana mobile solo. Ngana mutaction. Yo ta otale logira ngana muta okenda biloka pembeni. Ngana mutaction pose linga na sali. Na okende oui, to na sai pas moi sinanga na ko sala na choité parce que na okende te. So na osali kamo na osala mwasi wazala ngai ngana mbajaro ya bimbali oyo ya mipanzi ba passer ba côté puberté pour passer la ba choix ya pauvreté yango ba divorcer yango ba kubodi baza batu oyo bazali na l'arte mbongo yeko bima manki ne pesi mbongo na ba bilo mso pesi voiture banini retard wana wana mwasi apembe yo boy akokate afinga e net nga moko afinga ngai ya métis mobo oyo wana mbongo te na ye fiancé aboyi ngai jour na kepoto nza masenga na so mwa jeep na ngai ya sika na ye mwa mbongo ye tokutai na Saint Joseph atikela nga na se ya mbula penda mbula ezobeta nga bali ake kolinga mbali moko ya douane nzambe na lela na se ya mbula likambo te tala uti poto na ye na jeep na ngai ya sika nzondo kombo ebandi na Saint Joseph wana na mona Deliles nzungu ya kala babwaka te na bisofe telema na venger vie donc la vandinga bo nini mobalanga na be au nom de Jésus kangom no mobalanga ya kala ngami libongo ekufi nga na njili na binjili ekufi libongo na bi ekufi kolukela ta $10 ta mbongo zo 5 $10 moto oyo afinga ngai na zui $10 na pesi na mbi chauffeur garde corps na mene pianga $300 na zui 300 na pesi na zui pe $20 na pesi pour afuta transport nzambala la raté mutu soka kufite basekaka ete abandi mbango atiki ngaka na kidiba akepa na bango mama na moni ye bokosaki ngai apete na bopesaki ngai bopekisaki ngai mwa mbali wana na venir ngai mona monaki eboye amuta bavenir bino bokosi ngai odelesa escro yango oyo bosala provision yango nini mama talisado mama bando bina sanga yeba mutu fete kote na ndako ya solo wana namona dimanche premier banc famille mobimbe tandinga wana ezwi ata ba 15 place tala sisi mate ya boye namonaka bakote na biro yebisa pasteur de lesi yebisa mwasi na ye ya kala aza lipanda réaction ezalaki te me mwasi kitoko azali mwasi kitoko nakoresiste ya kota na biro te me ere wana janga na alatelamba pota alata mwa eloko moko boye me ezalaki bien te ayaka séduire nga lisusu akoti nakoti bango maman na bando senga ba pardon ngam na boma elibalo yo ba donc ba pasteur ba vivre basi oyo ba yaki pa na bango alingi ete mais pas c'est l'équipe moi ça yaka na pondu yaka na madeso ya ndako na bango bolé par reconnaissance au balier mais na mutu bolingo za ete suka ba komo mona bataille komi akomo mona taille akomo na banda ba fossette akomo mona ba biloko akomoya dadi comment bonjour dadi mais monsieur problème dadi tout ça et moto ekufi akomo kosela mwasi makambo no anduki na mona zo bimela na ba 4 bo bana kala 4 bimela otende donc nde yango moni akomi na téléphone na ye aza kuna mwasi à États-Unis ba osolola allo dadi oza pe ola la pongi lamuka amoni koete longola koete yebe kote koete ça dit drame va pas kola volume boy na ba pote azingi longola comme oui yo pe la gisa yebe la gisa yo la gisa pa ba kagi photo aussi li okipo pas donc ba vivre puberté net Michel Bakene n'a pas la puberté Michel Bakene non na ebi mamunete à la puberté na mamunete leki na azo beta concert calamité atinda ki invitation wena okeni ya leki na ya Paul Bakene Paul Bakenda ouais petit à la bien na moto na okende en fait baza ba petit arche mama ya Bakenda wana aza mundimi na biso arche kala ouais mais comme ça Paris tout ça awa na roba no na
Merci prophète. Moutounou nanga sukeza boy. Est-ce que Nzondo TV est la chaîne chrétienne ou chaîne commerciale? Congo Mobimba ta chaîne chrétienne ezate. Ezate. Ya solo. Na tunyo Jackie Chan ensemble là. Na. Jackie Chan. Chaîne Botia Jackie Chan. Chaîne Botia Golbert ensemble là. Ma vie, ma chaîne loin la nyoto ma chaîne chrétienne lokuta Jackie Chan ensemble là. Golbert ensemble là. Ba gère ba ensemble là. Ba match les cana. Non, il faut tout nanga na tout bon point. Pour un film porno. Film porno et les gars na Nzondo té. Mais tant non, tant Nzondo banda ina début petit nanga mo bosoka za ina contrat mon na brasserie moko. À partir de 3h du matin, ils ont un film érotique. Mais ils ont obligé, ils ont droit, chaîne droit pour la chaîne commerciale. On a cahier des charges, tout est là. Ça dit que moins 18, moins 12, moins 5, moins 10, moins 20. So batie moins 18. Batate belé batala na bango. Ba période apeta ba bato ko mo benganga. Maman mo benga bi papa merci le lot vandi bien na papa. Na comprendre te. Maman zo benga ni Nzondo TV ngabi oui. Et loko botiaki il y a 3 jours na moni papa mobimba zongi mobimba. Na mo na ba konzi ba ko mo benganga na tourner antenne. Et loko ni na mo botiaka na butu. Oyo bato zo féliciter Nzondo. Audience maman. Oh. Na biso bongo Nathalie Lorango avant na pesa déjà au Kanga. Maman Baché. Plus de 500 appels. Félicitations Boyete Tiabiso Zongiso ya Juro. Ah na bokata. Tala Congo ilinga bloka boy. Sunga na sai. Na ibaite. Na kata. Na okata. Olaki surpris. Na surpris. Natala maman te TV da bana nga na kabela bango. Nga natala ga des chaînes internationales ici, au Canal Plus les restes les talents. Merci beaucoup, prophète. Toko tana na deuxième kilt. Na fongoli motema parce que oyebi les têtes hein. Oyebi les têtes. Jadi les têtes. Hein? Jeff Nzati. Jadi les têtes. Les têtes don de Dieu. Docteur. Mutu mumba mona na kate wana fantôme. Amona na kate mais asala ba don moko impossible. Lobi na obande mission kana wilika emeboye na pene. Faites esquisse pardon s'il vous plaît. Oliambon Argentine ngobila makasi. Tiens moi quelque chose. Tenali ate menandimi. Moko na okuta na ngobila zo kima kimanga moko to okuta ngana eza des autres. Jour wana yako qui n'est pas gentil. Na kena ya mainga te. Parce que au soutenir. Na soutenir pour na mbongo te mais na sepeli azo sala musala kitoko nzela ezo bonga aotonga banzela. Azo sa biso ba mwinda, azo sa biso ba je ya bana, azo sa la zando, azo sa biloke belé oyo nga na linga na poto. Donc azana mukako swana ngai et puis muto a côté les melenga na côté les mêlés parce que Ngobila fait un bon travail, c'est pour moi le meilleur gouverneur du Congo et il doit rester tina mandat ne silibam amata soit comme ata ministre père. Comme ça contrôler Congo mobimba a bon sa banzela. Na l'été, na lende ya docteur Jeff Nzadi le teta ko bepsa nga mutu boyete le teta tchenga salaire a yebingate na famille na yete oh chaque mois a tchenga salaire abi dele sazo bunda trop yemoko il faut na tchele loboko premier salaire na zwa ki lobi na zui salaire à liboso talanga ya wana zoloba no kanda so muninga zui sepela ni na ngo anniversaire no nga muna ebzo ye ba le tete ndeto so la boile tete ni na ngo mo le tete bakaba ngote mo le tete za pona makamandako le tete oui le tete yoka atenga salaire ya combien oh na lobo ba olianga donc batwana ba otalanga balinganga te na internet na ba olianga oh ba passé muzo ba otalanga bo moi no il doit mourir au nom de Jésus yo mo kufa vangai ponga na osala nzambe le tete ngam na tindie le tete azala kasoka vani esprit nzambe c'est ça le samutwana il donne aux gens sans que batwa monai papa félicitations et nazo sambela nzambe kufa na 160 ans ou 180 ans ozaka lo la gêne le roi na moni on a noté moins na yebate na piega 160 pozo la moni on a beta to kufa na 250 ans mais en attendant félicitations aux pesa aux la retour c'est très bien et moi je te soutiens je crois en toi Marina ebioté mongolo c'est pas la gomonanga
obenga souci na mono na simbo na liboko na peso mbote pe na prier pour na. Donc c'est monsieur bien et puis na pesa artiste risque Hamburg na France. Winnie Baruti na PCP Mbote. Djongade na PCP Mbote, meilleur restaurant ya biso ya France, c'est ça où moi Moloko, moi Taba, moi Nani Kuna. Et puis Jackpot Biti, le meilleur musicien du Congo. Nazo félicité parce que ma casse moi na beauté na bilo tout. Donc félicitations à Jackpot Biti. Nzambe na ngato molo lisusu. Et puis Jimmy Boss Bella King. Azo occupé pour yo komotala miswa. Azo occupé. Jimmy azo occupé aza millionnaire a pe na nani. Oyebi senga to sa deuxième kid natala ka yango nazotala. Nzambe a touché mon thème na atindo ata 10 000 makambo changer. Atinda. Loba Jimmy Boss. Aloba tenga tata no na olobiso loba Jimmy Boss. Bella o King. Atinda. Jimmy Boss. Elle a balle perdue, maman. Balle perdue, elle a la casse qui est bon. Jimmy Boss, merci. Nanyo Sozo Salaponanga. Fondation Galois Zoka, merci. Jolie Mayala, commandant Bellon, Koyi, colonel mon pépé, et puis Major Edo Molongi. Oyo Nyonso, Alaningaï, Destino la Costino, Turambo Malembatable, Pratek Tiseket, Jansi Mayas, Force Italia, bienvenue Makanga. Et Jackpot Biti lisusu zoyango petit nanga et puis na pesimbote na ba voyou oya ba luba oyo nani oyo ba petit comme la ba rigo ki ba voyou ba sanzakate ba s'intégrate ka fufu ba ya na pesi bango nani ba bilo amindele ba fâché ba do finganga ba ta ba fa ba sa. La que écoute ba oui pa la ni ko le mano bogaro ya yemba bien mo album mezo ya nani nani olingi ni mawete na ke kuta bano ba osenga fufu mawete pa pia ba mbongo botala ga bilongité bana ne pona délivrer bango ba comme pas bolingi joueur abatu heureusement équipe ezo gagner to gagner na 2-0 l'équipe ezo gagner RDC Madagascar ezo gagner na éviter bolingi chance bano na ebité soki ka sonda ezui bango soki eloko nini do bana wana ba komo kondolia mbongo epanani keba ozwa maba ba petio na ba aventurer ba kepe pa Jackpot bisika na leka ba petio ba oleka leki na anglais ba villageois pe ba la sorcellerie inconscient pour la délivrer bango to pesi bote na Jessica Blessing Jackpot et puis bon anniversaire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dorca, joyeux anniversaire. Kokanisateur aux éloges pas na. Ah non, ça déjà. To pesi mote na Fanny Madia et puis voilà, tikana betana no mwa bilo nanga. Oui. Bon, c'est leki. OP leki, église Ekoli. Raissa Vambili na PCP Mbote. Céline Fumo, Junior Mbidi, à Paris, Zozo Mayula et Génie Zengenen à Pessiminomote, Agence Kena à Bruxelles, Roger Lessi, Maman Rose Lessi, Balé Signon, petit sœur propre prophète des Nations Arlette Lessi, à Pessiminomote, Maman Otto Carmel, prophète dans Brazzaville, dans Mapamolo, de royauté. Et puis la Pessiminomote dans Robert Pombulu na ba Pombulu nyonso Percy apôtre champion Zuba immortel na PSP Mnombote Jafros Paul le Perk meilleur musicien du moment Jafros a Salinze Mona Fali Kitoko bokene na kati ya page na e boko sepela makasi donc artiste Rikapé na PSP Mbote Zambe apambola yo et puis apambola pasteur Ekofo Mongo ngai pasteur Ekofo. Merci beaucoup à Wandesika Tsukisi, émission Nabiso Yamokoli Alelo. Merci na confiance et fidélité Oyobo Pesa Biso. Merci aussi na babone Nabiso. Un grand merci na Yemoko moi Simoko bien Choco Frappa Zizel Moussa depuis Luanda. Pourquoi pas na Nassis Sassama depuis France et Nella Finda la patronne Mukuse Atalo de Paris. Balobi lobi na Tongo. Hein? Moi, elle est que Zalina Wester, pourquoi pas ça merci na Betty Pangui, Cédric Ndjoki, l'homme le
plus beau. Pourquoi pas na évangéliste John Israël Makese Ongabengaka descendant ya Fumukimbangu, ministre de la défense na kata gouvernement ya Lola des prix France. Et à Solola. Bye et à la prochaine. Prophète.